chers abonnés de Bongana Media. Merci d'être encore nombreux à suivre cette édition. C'est toujours moi, votre humble serviteur Jonathan Bongania, au plaisir de vous servir. Aujourd'hui, on est encore une fois de plus dans la commune de Limete, 12e rue. Nous sommes encore venus voir cet homme célèbre, le gardien du temple, au nom de Fils Moukoko, qui nous a fait appel. Vous savez, toujours lorsqu'il fait appel à la presse, c'est toujours pour dire quelque chose, bien pour dénoncer quelque chose, pour parler de quelque chose. Donc, on est là ensemble avec plusieurs utilisateurs de YouTube, on est là plusieurs chaînes, on est là nombreux. Dans quelques instants, nous allons commencer avec lui et je vous invite d'être nombreux à suivre en intégralité tout ce que Fils Moukoko a à dire. Donc, moi, je vous invite premièrement à vous abonner massivement sur Bongana Media. Abonnez-vous vraiment massivement pour avoir plusieurs actualités, tout ce qui se passe ici en RDC. Je vous invite aussi à liker, à partager, parce qu'ici, l'invité peut toujours inviter. Invitez les autres aussi à s'abonner, invitez les autres aussi à suivre et à partager nos émissions. Donc, on est là, Fils Moukoko sera bientôt là et pour nous parler sur le but, sur le pourquoi il a fait appel à la presse. Donc, je vous invite à tout à l'heure. Nous allons nous revoir pour la suite des informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très chers amis de la presse. On a une habitude souvent à la presse de la liberté. On a une point de presse à l'élo. Pour nous c'est un peu point belé ils ont concerné l'actualité, mais surtout sur la crise de la carte, il y a parti école UDPS, crise de Zali na kati. Mais avant, toko tavuma na point oyo bakebele bazozela. Ici, c'est dans le cadre, il y a Babengi, armée des bâtisseurs tshisekedistes, ABT. Et ça, il y a association na kacha UDPS, on a un honneur, il y a dirigé dans le courant radical des tshisekedistes. Il y a un peu moins mise au point communication. En premier lieu, Bissonio Sotoyebi qui est combat à président Fati. Eza o babengi ya kocha état de droit, mais tous a surpris que ba ministre misusu oyo bazana kacha gouvernement ya Félix Tshisekedi bazo kanisa ke tozana o babengi régime voyou ya Kabila bazo continuer toujours na ba comportement na bango ya mabe. Ministre Obabengi ya développement rural, M. Guy Mikulu Pombo, a eu kosala arrêté moko, ya ko nommé Obabengi, donc arrêté ministériel, ya cabinet modifiant l'arrêté ministériel, arrêté ministériel 034 du 15-20 portant modification de l'arrêté ministériel numéro 082 2018 du 3 septembre 2018 portant désignation d'un chargé de mission, de deux chargés de mission adjoints pour la mise en place de l'Agence nationale de l'implantation et de coordination des centres de développement intégré ANCDI. Ministre Anna Guy Mikulu Pombo a sali arrêté wana a modifié ango pour nommer un chargé de mission, M. Liaka Landoku Robert. Liaka Landoku Robert azala parmi ba jeunes mouchard. Il y a un père au Babouma ba jeune il y a opposition dans l'université, a nommé chargé de mission. Et désigné chargé de mission adjoint en charge des questions techniques et logistiques, Madame Mikilou Engi Aimé, petite sœur Naï. Ministre qu'on est Guy Mikilou, Madame Mikoulou, ministre qu'on est Guy Mikoulou, a nommé Lekinae à Moissi,
na ligablo na bango oyo eza Congo a nommé chargé des questions techniques et logistiques. Donc mi Kulu Engi Aimé. Aye Soussou est désigné chargé de mission adjoint en charge des questions juridiques et administratives et financières, a nommé un certain monsieur au babengi Muzole Batunaye pour baboma eloko babengi Agence nationale d'implantation et de coordination des centres de développement intégrés. Agence wana mission nango eza nini? Eza a pour mission d'accompagner les populations vivant dans les milieux reculés de s'auto-prendre en charge. Idée à Tshisekedi. Vous devez vous prendre en charge à travers des actions de renforcement des capacités, les échanges d'expériences et la promotion de l'entrepreneuriat, ou soit faire développer les milieux ruraux. Donc, programme à présent fait la lutte contre la pauvreté, mais le ministre Wana a lingi, a torpillé, donc a bébisa, donc a tia frein au babengi développement, donc a nommé nous Batu Oyaye, ok, agence ESA et Loko Oyo, reconnue par l'État, structure autonome, il y a que soutenir lutte contre la pauvreté. C'est pour cela que nous interpellons déjà le conseil spécial chargé de la lutte contre la pauvreté, J.D. Badi Banga, à Kokakoko, Tanali Kamboyo, Makambo, ministre Oazo Sala, Ezao Babengi, va anti-valeur auto-combattant pendant longtemps. Kokende soit l'équinois, moi si, qu'on nommé chargé de mission, déjà, Eza Eloko Tokote les Mélango Makasi, na Babengi armée des bâtisseurs, Nao Tobengi Kalate, caravane anti-corruption et contre les antivaleurs au Togo Salissa. Et en deuxième lieu, Tozo Lingato Bela, Likambu Oyo, des fois, et ça les polémique, il y a Balobi que ministre Moya Mwasi, il y a FCC et il y a Cash, na ministre Moya Mobali, il y a FCC Bakomi Bamakangu, Balingani, bon, Tolini Toloba, Tozan na état de droit. Na état de droit, il faut royeba eloko oyozo loba, ozala pe na ba preuve nango, parce que soki ba preuve ezate, bokei na ba instance judiciaire, ba lobby au prouvé, mutu azalaka likolo mibeko azala ni le au-dessus de la loi. Soko prouvé yango te, mibeko balobaka la loi est dure, mais c'est la loi ekoki kobeta yo. Ministre Agasia oyo économie, soki batu bayebaka ye te bien, na olinga na expliquer na batu, azali o babengi azalaka responsable na représentation ya UDPS na France. Abanda combat na niveau ya diaspora na France, soki ba combattant diaspora o batonda maele ba pesa kiye parmi azala parmi ba basi ya ba cadre, c'est-à-dire ba yebaki savoir faire nae. Alobi ke akokende na justice pour aza lésé pour na justice nde vérité bimaka batu o bazo akize na makambo wana lokola bango balobi ke balobi vérité ngape nazo encourager ministre akende na justice pour ezo toucher na babengi éthique pe moralité akende na justice pour justice ekata makambo yango. Mais ministre Agasia azao babengi soki bomoni fati apesa ye responsabilité eza parce que azala parmi ba combattante ba mama, donc genre oyo balinga kolanda combat na biso IDPS à partir de batu bazo monene taza parvenu non. Donc azala responsable il y a eu UDPS na niveau ya France. En rapport na situation trop grave oyo s'est passé na obabengi
le parti école du docteur en droit Etienne Tshisekedi. Situation on a trop grave. Makambo oyo nalobelaka yango kala. Makambu oyo nalobelaka yango kala. Parti na biso ezala parti oyo babengi ya légalité. Tomi benga ba légaliste, tomi beta tolo que toza bato ba respect des tests. C'est-à-dire koyana nous kotia président à l'intérim. Neti Jama Kabunda Zawana na secrétaire général, président à l'intérim. Makambwana déjà eza violation ya ba test à parti na biso. Article 26 ya statut na biso. Na IDPS président à l'intérim à la raté. Selon Mibeko. Mais bache eloko wana to bundi ba gaz ebeti. Ti lelo biso tozwa o babengi to ebite soki embargo soki lupango Tshisekedi asombelaka biso ya siège ya 1,600,000 ba pekisa biso to kota kuna ça fait maintenant 7 mois po tozoloba ke makambo bosala bozoyokisa Tshisekedi place aza au lieu que son âme se repose en paix comme docteur en droit son âme eza mal à l'aise Nicolas makambo bozosala makambo intérim wana et un intérimaire a nommé jamais secrétaire général. Tout le monde un intérimaire Lazaro babengi provisoire. Tout le monde Jama Kabunda a nommé Augustin Kabouya au balobi secrétaire général. Moutaza provisoire est-ce qu'a nommé na ebité bino batu botanga na ba Louvain na ba Var soki bogoloba akoki konomé. Konomé a nommé secrétaire général. Et ça déjà violation grave. Oh, c'est la honte même au tozo sala devant Batutu biso parti école. Ba nommé tolobi ba ekotinda o balobi est créé ba ekotinda o balobi papa Titengeye zo sala médiation. L'armée des bâtisseurs Tshisekedi na moment où déclaration na biso za lokola papa Titengeye azwaki solution na makambu oyo ya crise oyo te tolobi ke aya lisusu te parce que makambo ekomo linga écouter oyo babengi ba mort d'homme, c'est-à-dire tozo condamner d'abord ba acte à violence sur salamaki mais tolobi makambo ekomi kolinga écouter ba mort d'homme to sengi na président de la République ba négligeaka cheval ememi yo na pouvoir te pour kozala nango lisusu besoin na 2023 pour mataisu likolo et memo la pouvoir. Cheval yango eza nini eza UDPS. Tosengi na président de la République ake apesa biso muto akoya la yebi UDPS neti baba kiungwa kumwanza aza parmi ba 13 parlementaires katanga ezaka pembeni awa aya po asala médiation pour makambo ali réseau kende ekomema o babengi ba mort d'homme. Po biso tokolinga te tomona ba violer mibeko Bible ya parti na biso eza ba statut po batumo basali o babengi oligarchie politique, c'est-à-dire bango bazui de pes ba komisango likelemba bango balie balingi ba kombata baliate likelembe kufa. Ça c'est point autozoloba. Le problème est ça, le parti va mal. Soto lobi o makambo abaloba kango na presse te. Bakonza parti bakanga matoyi depuis tokoma na pouvoir bango balinga suko solana batute bami komisa kabundi na kabuya bami komiso babengi ba 13 parlementaires lokwa baki basana baliaou biso nde ba militant na bango ba considérer makambo salamaki lobi na limité ezali bato sécurité o bazika na permanence balobaki non tokomi da na pouvoir tokoka nga naza banki te so tozoloba makambo boye po bango bazoyoka te yango nde tozobimisango batu bayoka po peut-être que solution ekoya basécurité balobi ke bazofutama te koloba balobi ke bazofutama te Kabuya abimi afingi basécurité alobi ke boza bambwa ba combattant o bandima bakengelaka temple de la démocratie au fingi bango boza bambwa
Jeune à force du progrès. Bango basenga na bango ministère te basenga bakende na bango ki soldat po bakengela école. Or que Kabuya kendaka kuna na cité de Loya ko fina dossier na bango. Jeune à force du progrès baye et loko sala ki désordre salama Kabuya ka mati likolo ya siège à permanence azotia bango boye azo seka bango. Mbala moko kanda ekobima esali ke makambo esalama ba combattant donc alongoli pe elamba po abunda na combattant mo handicapé komone Bujimi ate kaka liboso permanence a panzi biloko na ye. Pour votre information, comportement à Kabuya c'est de trop. J'ai un grand frère aza président cellulaire ya Maziba na des bonhommes comme on est Joska Kasongo Joska Kabuya abeta atinda bagarde babeta grand frère na ngai wana grand frère na nga azwa o babengi choc na lokolo na permanence na tala yango na boya ko réagir po batu bakoya koloba ke asali réaction à la ramuta brutale. Mon grand frère Kabuya Tinda Babeta et puis alongo elaka et puis lamba po babunda. Ça c'est quel secrétaire général? Je ne sais pas. Problème sous ces alliés. Ba combattant IDPS na minute oyo. Oh la représentation. Bato babanda kolinga kotindela banda kotindela biso mbongo na bilamba au moment ba na ba famille na bango. Baya wa Kabuya sabota bango. Mingi bazonga na ba poto. Na ba déception na ba douleur toujours o ba bengi oligarchie politique ya Kabundi na Kabuya toyeko kende lisusu Kabuya balakisi va baza ba bengi na incompétence notoire ya ko diriger parti il faut ba démissionner. À part ça basalisa bana batu ya ba protocole o ba lobby basalisa bana batu ya protocole formation et puis ça que banana ba protocole bazwa misalate Kabuya koma ko kende ko recruter batu oyo ya kotinda na o babengi 70% ya para ba combattant l'église na bango ya Shekina place asambelaka batu ya zo kende recruter pa tinda na misala bango na l'église na bango ya Shekina. Et à part ça le parti du peuple l'UDPS eza soni mingi oligarchie politique ya Kabuya na Kabundi bakoka kosala babengi escroquerie des pauvres. Plus de 17 000 combattants bazwa formation soki o babengi formation pour na misala so basala na aner 17 000 beta calcul fois $5 ya brevet na basilabis bazwa misala te ti lelo. Plus de 17 000 personnes. Bomba mabe. Et ça, oh, on a zoloba parce que trop c'est trop toza banquité. Plus de 17 000 personnes. Bah, paye ça $5 bah, pauvres combattants. Pour bazwa formation, bazwa misala. Ti lelo bazwa misala te. Et les kiwana. Et ça, pas si ming. Parti neti de pes. Kaka batwana bakabuya na bakabund. Na plan na bango ya koboma parti bazo kende ko salo balobi ba dédoublement ba nomination mo boyo balobi ya anarchique na ba fédération à travers intérieur konomé batu na bango mo boyo donc ba biloko ba ke sala yango na kocha désordre na kati ya parti ezama aming parti de pes pendant une année soki 2 ans batu batikala na ba récit ya ba carte ba récit penzulu ke pasuka ti lelo bazwaka ba carte te carte biométrique mais bazwa mbongo bazwi mbongo ya batu ti lelo bazwa ba carte te mais tozoyoka ke association ya Jean-Marc Kabundi oyo lobe kokoma parti politique na ye kombo nango décision finale ezala na Kingabwa kuna bazopesa ba membre oyo bazokota na association na ye ba carte biométrique mais na parti ezate eza mawa mingi mpo na UDPS parti école visibilité parti drapeau maputa ya elongi ya fati biloko tu esalama kaka
soki toza na manifestation. Formation ba combattant et à la kate ba matinée politique au lieu zala ba bengi débat pour construire poto ma parti ba matinée politique et comment ba bengi messe à Vatican papa zaguna gangi alléluia ba combattant ba zongsi amen. Donc ba matinée politique et comment ba bengi monologue ezama wa mingi ko finga ba combattant o ba pesa makila na bango pour na parti o benga bango bambwa. Atika kokos opinion que Jekobeya na Jekmen Chabani bayaki na batu po ba assassiner. Non. Ngai boyebi na lobaka vérité. Non et non et non. Le problème est ça. Un secrétaire général, un président à l'intérim, bakende kozwa mesure ya munene ya kolongolo babengi président ya CEP, organe mobimba o babengi commission électorale du parti balongola Jekmen Chabani po ba nommer batu na bango mo na ba rankino baza nango contre ba combattant tout o bazo kanisa baza na vérité pe son de cloche mususu balongo Jekmen Chabani. Jekmen Chabani yenda dirigeant qui CEP lelo IDPS et Zouata 42 députés peut faire comment à pouvoir. On ne change pas l'équipe qui gagne. Bazo lingaba longola Jekmen Chabani pour na intérêt na bango oh baebi. Yango le tobengi bino lelo poto yebisa bino combattant botika sentiment. Botika sentiment. Les hommes vont passer mais l'IDPS restera. Les cadres Pongwa leka, Mutanda leka, Masamba leka, Mavungwa leka, Bao pe bako leka. Botika kokoma ba combattant ya batu. Bozande babengi ba combattant ya idéologie ya Tshisekedi. Botika kokoma ba combattant ya batu. Bokominde ba combattant ya batu. Muto moto tenzambe nde moto ko trahir yo. Botala nde bazobo ma parti. Na lobakango to sala attention kona kata chombe ekufa. Iferi yangunze ekufa. Palu lelo esila to sala attention pesa o balobi ya papa Olivier Kamitatu ekufa to sala attention na liro bazo me ma parti au lieu to koma neti ANC seko na seko toko risquer to soukana nzela po ba incompétent baza likolo parti pe balingi kolongwa te bazui de pesi cop na bango ba komisi ba combattant lokola ba brouette ba memeli bango ba brique ba tongi immeuble au lieu ba tata brouette na magasin ba tiki brouette libanda brouette bandi kopola mbula ba combattant baza délaissé bazo ba place à kosimba te na zongi sou koloba président de la République malgré que oza au-dessus de la mêlée na minute oza sous neti na exercice te mais tozo senga na yo otine de la biso nouveau médiateur na proposé papa Kingwa Kumwanza po azala o babengi Kingwa Kumwanza baba ya Katanga aza parmi ba 13 parlementaires à EBI IDPS pour y retrouver solution dans Makambo. Sinon, il y aura beaucoup de manque d'âme. Parce que trop c'est trop. Torolingate, tu es épuisé 5 ans. Batu moro boye, babi melabiso baganka film, babi melabiso barambo. To sengi me titengelezu akokaki na ete. Na sengi baba Kingwa Kumwanza aya ko sa médiation na Makambo ya IDPS parce que ekomiko pesa biso passe. Ekomiko pesa biso passe. Place Tshisekedi aza azomona héritage na ye oyo atikela biso ezokende na kokufa. Président de la République IDPS eza cheval na yo oyo mataka po koma na pouvoir yango mpe nde komata po lobi okende na 2023 ozwa deuxième mandat. Je dis je vous remercie. Réclama qui droit na bango quand même ya kozwa ata déjeuner kozwa quelque chose Augustin Kabou Abimi a fingi bango ke baza bambwa pe ba jeune à force du progrès ba sengaka jamais
na bango balobaka bakende koservir ekolo lokola bamilitaire or ke bake kodécouvrir ke eza Augustin Kabuya nde akendaka oyo kofina badossier na bango na niveau ya mokonzi ya mboka kuna likolo na ngomba yango nde epesi ke bayaki mpo barevendike ye mpe alongolela mba mpo apundana kombata mo ya handicapé kombo Nebujimi yango nde baincident esalamaki mpona okende na mokuse tozoyebisa kaka mokonzi ya mboka ke banegligeaka cheval oyo emema oyo na bokonzi te cheval wana eza UDPS yango nde komema osu na 2023 les partis va mal les partis va très mal nga tant que gardien du temple la démocratie mpo kimi ezonga bato mibale Kabuya na Kabundi fo batika biso na parti na biso mpo bana na baintention ya mabe batu bakombata batika kozala oyo balobi bakombata ya batu baza bakombata ya idéal mpe bayebake botika kozala bafanatique nazosenga lokola Titenge Yezu papa Titenge Yezu akokaki na ye te nazosenga médiation ya baba Kingwa Kumwanza mpo aza moko ya basekrétaire moko ya ba13 parlementaire ya parti na biso sino te parti ekoya kokufa parce que mpo na makambo oyo bango lokola bakomisi UDPS likelemba bango balie balingi bakombata balia te bazwi bakombata lokola babrouette c'est-à-dire bamemeli bakombata babrique batongi ndako bango bakoti na kati makambo ezoriske esalo babengi mort d'homme. Ok, mort d'homme ndeko na ngai bolobi ke ndeko Augustin Kabuya ndani ngaka kobunda na kombata moko bongo Kabundi kuna ayiko sani komba Kabundi yeko sani na makambo wana ye mutanoma ye Kabunda zao babengi président AI improvisoire anomaka yoza AI président à l'intérim okonometa batu batanga na balouvenka bo contredire ngai bino ba botanga na bava biso totanga te azo kolandela ba faire courant c'est ça baloko anomaka te anoma ye mpo ayebi ke basala couverture ya bambongo na bango bazwa ya bakata batu bamafia na bango basala na kati ya parti un parti comme l'UDPS batu batikana na baresi na maboko ti lelo bakata ebimaka te soke na association ya Kabundu moko ya la Kingabwa kuna kombo na décision finale okuta ba carte biométrique kuna ebi c'est que bato abaza déjà na boule basala ba parti na bango ya onde ba olinga ba bomila biso il ne pas répondre bino ke ndeko Augustin Kabuya le boye bien pour makamba mbongo ya za de patron banda kala za commerçant munene témoin ya zali membre ya UDPS o ya banda ko ide na mambo wa carabira commerçant banda ko sa banda kala ndeko na azumbo na UDPS katana nu o moi mambo zolo bana azola kisakaza na kivantard kala nyoso biso toyeba batutu na UDPS ifo ba ya oloba ba activité ba on ba salaka soka azola kisake aza politicien taza commerçant aketeka ba carburant na ndenga zoloba yango nde lakisi o babengi na Top Congo radio moya awa akoki kopesa ba argument te akati téléphone ozo comprendre azongela cop na ye ya Kadafi azongela cop na ye ya Kadafi eza ba accusation je crois lobi tant que combattant que parti que mabe et na pouvoir nini oyo Kabuya baza na ngoba longola Jacques Chabani oyo aza dirigeant ya organe moko autonome baza ba provisoire bako longole punani ba ranking basala ba komisa UDPS soko za fanatique ya Kabuya te bako tindo na musala te soko za fanatique na ete même bato bozo mona bazoleka bazoloba soki ba soi-disant ba parlementaire debout eza babiso o tout bozo ka o ba égyptien boyo ka basala makelele lobi bomona bango te batu bala ba fanatique ya mavungu lelo bazalaka lelo ba komi kolinga ba komisa parlement debout o ba lobi ke ba parlementaire c'est-à-dire parlementaire parler lokuta et loko ba komolinga ba komisa ba parlementaire debout bongo est-ce que le cas qui lobi tonzo yeba batu ba kufaki batu bazoka ki tondenge yeba na bilan ya ba blessé ki combien et puis est-ce que batu ba kufaki ya sonne batu bazomona na ba réseaux sociaux tondenge ni ezali o na koloba ba betaki ba balle réelle parti au pouvoir un secrétaire général azobenga la police beta ba balle réelle
bakangi bakombata kaka po kombata alati moniere bakangi bato mpe epesi ke na défense oyo bakombata basalaki tokoloba ke légitime défense bakombata mpe babetaki molotov national kenza Stanislas Kenza aziki na gardimo aziki na molotov donc c'est ça mutakufi te bakombata nde idée na bango alaki ke donc président atindela biso baba kingwa kumwanza aya retrouver médiation na makambo sinon il y aura mort d'homme tokondima te parti na biso bato mo babomango po bango bakomo mona ke bango nde bakomi barambo fils mukoko moi mutuna mususu ya muke sali bo lelo yozo proposer baba kingwa kumwanza yepe soki lelo ya sali le rôle mavungu devant presse lobi sikoto tuno suma asa neti mavungu ni na lobi boy lelo yozo proposer baba kingwa kumwanza yepe soki lobi aye attribuer résolution non na proposer baba o kinga bien te na proposer baba kungu comme médiateur pas comme secrétaire général. Non. Neti titengeyezu baba kungu aza 13 parlementaires à UDPS. Ayebi ba tempérament pe ayebi ndenge biso to kanisaka. Titengeyezu aza membre à UDPS te. Mais bango basala pour décentralisation ki lobi mboko ekabwana. Non. Wana eza ba propos olingo memanga tozala na ligne ya communication na nga lelo décentralisation eza o babengi sécession te. Biso na UDPS to ba fédéraliste, c'est-à-dire décentralisation à outrance. Baba Kungu azonga dans logique ko azonga ezake amona ke moko ya bana o ya bota politiquement azubu konzi. Yango ndo mona akoma ko soutenir Fati à 400%. Merci. Voilà. Vous avez suivi vous-même tout ce que fils Mukoko a dit, le garde du temple. Il a déploré vraiment ce qui est en train de se passer. Les gens disent qu'il y a un ministre de Cash plus un ministre de FCC qui sont en couple. Donc il a déploré, il a parlé en long et en large, vous avez suivi. Et il a aussi parlé sur les combattants qui sont déjà négligés. Il a demandé au président de la République de ne pas négliger. Il a utilisé cet adage qu'on ne néglige pas le cheval qui t'a aidé à arriver à la victoire de ton combat. Donc, il a demandé au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à ne pas oublier les combattants. Il a aussi parlé sur Kabouya, les injures de Kabouya contre les agents du temple. Vous avez suivi, il a vraiment parlé de ça. Il a déploré le comportement. Il a dit que ce n'était pas bien, ce n'était pas vraiment bien pour lui d'injurier, de traiter les combattants, leur traiter de chiens. Donc c'est un comportement qu'il n'a pas vraiment aimé. Et il a aussi parlé il a déploré sur les comportements de plusieurs combattants qui parfois cherchent à oublier leur identité. Il sait que les combattants, ce sont eux qui ont permis à ce que monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo puisse arriver à son pouvoir. Il a aussi déploré le comportement toujours de Kabouya qui, après avoir inscrit plus de 17 000 personnes, 17 000 combattants, pour leur donner une formation pour aboutir à un travail, mais la chose promise n'était pas arrivée jusqu'à son terme. Donc, il a déploré ces combattants parce qu'ils ont eu à donner $5 à chacun. Imaginez 17 000 personnes. Donc, ça fait vraiment un grand paquet. Il a aussi déploré le comportement de l'UPDS qui dit il a dit par là que les membres de l'UPDS attendent seulement qu'on puisse arriver à une manifestation, on arrive à quelque chose, à une cérémonie pour soulever les drapeaux, pour faire des pannes de son excellence, monsieur le président. Il a déploré ce comportement. Donc pour lui, les drapeaux de l'UPDS doivent toujours être debout et élevés par-ci par-là. Il a aussi parlé que même les pannes de son excellence, monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo, doivent être toujours vendues un peu partout, doivent toujours être portées pour montrer la fierté, car ils ont dû combattre pendant très longtemps. Donc, il a parlé vraiment de beaucoup de choses sur cela que je ne pourrais citer, que vous-même vous avez suivi en intégralité tout ce qu'il a parlé. Il a aussi proposé les retours de Baba, les retours d'un ministre Baba de venir faire l'intérim. Excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé le nom de ce monsieur.
mais il a demandé à ce que ce monsieur puisse venir faire l'intérim. Donc pour lui, il trouve que c'est bien pour ce monsieur de faire l'intérim de ce poste. Donc il a déploré vraiment le comportement vraiment de plusieurs ministres qui sont ensemble, qui pensent bien faire des choses pour lui. Il trouve que ce n'est pas bien. Donc vous avez suivi en long, en large, vous pouvez toujours aussi révisionner la vidéo. Vous verrez par vous-même tout ce qu'il a pu parler. Donc pour moi, c'est un plaisir de vous présenter cette édition. Comme j'avais dit, c'est toujours moi, Jonathan Bongania, votre humble serviteur, toujours pour vous servir. Je remercie toute l'équipe de Bongana Media qui ont soutenu la réussite de cet élément. Merci à tout le monde qui avez suivi et restez toujours branchés ce côté sur Bongana Media. Abonnez-vous massivement et à nous revoir à une prochaine édition. Merci et à plus.